bazalaka très jalouse baleki femme de nuit na kanda ba mama wana mikolo wana balingaka ba jeune garçon baza na jalousie koleka na femme de nuit bazalaka très jalouse baleki femme de nuit na kanda ba mama wana mikolo wana balingaka ba jeune garçon baza na jalousie koleka na femme de nuit lelo yo sexe ekomi cop na kati ya vie ya ba jeune garçon na kati ya vie ya ba jeune fille balingi lisu koluka musala te ayebi ke non te sera keta musu coucher na papa wana mukolo arozwa mwa $100 na ye arozwa mwa $200 na ye arozwa mwa tan na ye ebele pe ya ba jeune garçon na ba jeune fille bakomi ba PD ya ba jeune garçon bakomi ba PD suite ya nini ya complexe cultiste ozo comprendre ebele bazali ba occultiste puis ba papa wana ba sexe na bango ezali déjà ba sexe moko fatigué parce que pona ko coucher na jeune fille akolinga atelier mbongo liboso et puis akomelele ba biloko ba melaka lokola bankoro ba stimulant ba kifaro ba davigram akomelele ba stisu wana nyonso esali mélange era kobima na jeune fille na omona et puis ba fille yango bazalaka pe satisfaite era ba bimaka na ba papa prévane omona abimaka na papa wana na ndenge pe akishinga aza pe na jeune garçon na moko boazali parce que jeune garçon wana azalo do papa wana azalo apasha babenga bango ba apasha papa wana aza apasha te apasha mo pété do papa wana mukolo azali apasha so garçon wana oh la fille azo vivre na pe garçon wana et pas ya la fille de boule ke bakoza la ba même âge mais le garçon a commis le quoi bouchou le garçon comme ce ko dépendre na moi si na jeune fille wana jeune fille na sura ke kota papa wana akoko pese mbongo te sans que a baiser au moins na mutu mso azane mayele atangi na classe azavuma na ba compétences ebele mais pauvreté et désorienté vie na ye au moni ke akomi PD soit akomi na ba makambo moko boy. Aurore TV, c'est notre chaîne YouTube. 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 Aurore TV, c'est notre chaîne YouTube.